te bandeko balandi ya site na biso bonganya media o epesi la bino toujours ba nouvelle ebele o se passera awa na kin kande to le bara la vie en RDC vie en RDC ngozani dans to le bela kaka barete oyo et se passera awa na kin en tout cas ngai wa bino Lucie amunazo na sawana juste pour na le bela bino par rapport ya ba réalité ka oyo et awa na kin sans plus tarder na profiter na pesa merci na oza na sima ya caméra Dimitri Mungani oza ni bongo pe cordon ya bonganya media ozo kama bongo na papa ako bonganya ka babota to esika oza na quartier ya ville ya Toronto bandeko balandi mingi vraiment ya kolobeza te en tout cas nazana invité moko lelo donc na yeba tande na présenter été mais bino monde bomo na kana bilinde Dimitri Mungani na osaka na mo ye moko ako se présenter nde bo découvrir so kazana ponga pena mona oloba ezatemi oloba te to le kamamo pa na e bonjour papa. Oui bonjour. Boni. Va poser. Vous avez kanda ou bende? Te ayo. Nana kanda te ndenge nanga olobela. Longa loba nanga abwe. Suko komo nona ndo bande ko ba olanda baye basomo dana. Komo na 32. 32 za chiffre dans mon nombre bobo. Quoi comme 32 on est à commoter? Te 32 ça combo licheta. Donc amnem na kwa faka o bumbu o wapi partout 32 licheta. Bon ce qu'on a bongo mo 32 licheta c'est ko mieux muto ko masu licheta ko masu ko coiffer sunde. Ah maintenant na na pomba c'est normal. Oza yanki oza pomba c'est non comprendre. Pomba ya bitu mo bende ko elobela et rappeler nga artiste mo boy ko bone pomba leader. Artiste pomba leader, artiste comédien pomba leader. Bon, on va pomba ba ebele, nana ve na ngai Cable Noir et waka tivadi. Da ba pomba ba ebele. Yo tangela nga pombo yo lo banga ebele. Ba pomba leader artiste comédien munene ya mboka na biso o bana poto ba yebi o ape na kin pe ba yebi ba te bele ba yebi. Mais ba les blancs au dessus na kata France ba yebi yango ba jipe alo ba yebi pomba leader artiste munene na sala pe mine aya asala nga ba style ba pomba oyo landa oyo sala oskoyo ngonyoro ngo ke wi pomba. Bon na ebiete ba pomba ba ebele. Ezalo la pomba nga ba na masina. Ba pomba moko. Kombo zaka moko. Identité ndo yebana kate wana pomba 32. Mais yesiko nga na yebiete kombo ni nani? Yo yebiete. Na yebiete ba pomba ba ebele. Oji c'est petit scope na comprendre te ozanani. Le monyo kaka oyo ya myoka na biso na oyeba te oyo 32 non comprendre te. Ozasko nani lobela no pena bando ko bana no soba na poto ba yeba ozanani. Juste do ba yeba ozara nani. 32 kaka 32 ozanani. Bon nga na article comédien. Artiste comédien ou bien article? Ayo. Article comédien yo tande partout dans ozo kamikolo yo partout dans tande ninga yo article comédien. Vraiment ba ndeko balandi bino bo mona ndege émission on ndege ezokede do no comporte mu dem examen. Et puis ngana ko su do na éviter so bani musala ngo gato yo sala o Dimitri Mungani yo moko ozomona papa ko. Siko yebisa biso na ndena omoni yo bandi da ba article siko yebisa nga est-ce que otanga pe bo ndenge yo na style ba pomba la marché de mingi ba pomba batanga na bango te mais parmi ba pomba ya ba pomba aussi ko batanga mais tellement banda kana batango tonde eloko ngo côté la est-ce que otanga bon atanga dans otanga neti ni osala option nini o tanga ozwa diplôme ozwa gradué ozwa licencié obe osala nini na vie donc na étude ça bon nga pena ba diplôme na nga na zui na cadre ki yanke ba diplôme ese belé na yebine ba piano na yebine ba sala mambo belé ko toke na banganda ba nini tout wana na ba notion na mutu belé bo ba notion wana otengele ngo wapi ngo wala o no ko linga ba bula liamba ba ni wala otengele ngo mais nga beti ba bolo ko belé nga beti ba bolo ko belé be kafela ba nini ezala na ninya kombonde ki mama mais beti ba bolo ko belé do ba bolo ko ndi ba classe na oyo tanga mais yo sko na bisoni en tout cas na ba tana ba tesko ndo lo bika yo tanga sko yebisa biso pesa so 3 pays oyo bandina lettre Z donc 3 pays on ba mboka loka biso RDC du Congo dans République démocratique du Congo donc est-ce que pesa biso mboka mo oyo bandina lettre Z non na kaisa ki otuna ka soki peni donc tesi otuna ka yango wana pesa ka 3 pays oyo donc 3 pays oyo bandina lettre nini Z
Bon, toi na Zambie. Toi na Zambie, à part Zambie. Toi na Zimbabwe. Deux déjà, étiquellement. Étiquellement quoi? Parce que nous avons c'est la mort en oh, maintenant nous avons pour la bague 3. Bon, pas mal. Zaïre. Zaïre, ça sous au stole quand on te commande dans Congo RDC. Maman Zaïre est le calana. Ah, yo pour mettre ta trucage. Si on coûte un mois à 5 ans, le tourner pays Zaïre a bien, mais sur le RDC a bien. Mais Zaïre peut m'boka bon, c'est là dans le garage. Le banc. Ah, t'as la raba bolo, les tortures. Donc comme moi ya, bon, Japon. Et ça Japon, Japon ah, mais Japon est un beau cat. C'est Japon, Japon. Ah, mais t'as non ma beaucoup na Judéa. Japon peut un beau cas. Japon. Ah. Bon, je suis en train de habiter pour habiter à Japon. Pour Japon peut un beau cas. On a toi bandibou, batande na ndenge ba chinois banani dans Japon. En tout cas, bandibou balandi bitu ko mona do elekelanga. Donc musalo kanelo ba musalo en tout cas bandiko ndo mona ndenge tozokoba en tout cas taka makambo ndeke talaka mais nazongi le lisu prendre yebisa biso plan préféré na yo ezalaka nini ah yo ala ba question mo bête donc yo pour poser la question aliment préféré na ngai plan préféré comme plan préféré bon nga penal na nga kondoko donc kondoko na légume batia diamba bata pena rela pena to no betango oni na kanisa to na zala na lola wa recette ni ona balambela ngo wapi mais lo ba kondo ko ba matembele bata dia malande ayo kan singa na olia soso ba blo na mno ba mumbenga ba blo na mno ba bazanga sans esprit ma ali na ngata su kondo ko na concentrer nzungu na nga kondo ko na bia surtout na mwamba aussi pe lipa batani ni aubergine non na lipa bata aubergine Dimité bon yom tout ça non est-ce que libre va job d'argent les ala et bah tiens mwamba blé ban ou soit beurre ou soit quoi sur blé aubergine les sous ah mais ça la rate stam sur yo liangote to me kanga na to ke shengai ah o ko ande baby ke ngapela le lieu fort na le lieu fort donc yo penda pour la sapato nanga na ebi to yo chose combien quand il a tombé dans des masolo ya et monsieur tombé dans masolo na yo ba do le langa subo na ndeni ah mais vrai chéri yo a so ki vrai chéri te nanga le la na le la papa po bongana yo mo zo mona makambo luke biso na bongana mela to ka bien to bo lana na 5 bo s'abonner plus ko makambo bouton bo sa ko s'abonner massivement na bongana media et zo tinara biso to sala toujours de sala bien tala ba news abota makambo bo atraner lelo pour na nini kaka po bo sa ko s'abonner donc so bo s'abonner plus en tout cas et ça la biso vraiment ba bien ya trop siko na zongelo autre des chansons préférées na yo. Bon, chanson préférée na la mina eloko jeune wa beti mikolo jeune wa bengi nani Gez Mawete donc ye pena na innovation na monde pena ba article comme article et ba nani ba article comédien ba chanteuse donc ye pena ça calme yo ebiré là bon ye pena na innovation bon moi beti mikolo olingi nini bébé olingi nini soki pe encore na côté là yo bébé balobi olelanga dia dia na somba ya ema bongo te ah ba ema bongo te ngana beta na kadwa kiyankia po inspiration na yelenga donc yanga na se pena chana mikolo ko beta na kadwa kiyankia ndene za bo na ye fo ye mo nde ye mo ye mbaki ango ye beta na kadwa kiyankia lo ko eza yo fe na ngako to shikota olila ngo bongo sikolo ba contre ngai o ata ye mo sebela te ya emi nzemu na bia biso ki ba mbongo soki ko lingi bila mako somo yo komi na ba nkoko kuna ndeni o mninga photo sango ore makasi za l'aise donc bon anande na se pena mikolo donc ba félicitations na ye belé c'est un peu ça. Junior grand goal na kati Angola en tout cas yo mo ozomona 32 lelo azo pesi la vraiment ma bango kande kaka ezalaka 32 siko style oye na ngo ye ba kolo balonge moi voyou moi ne est-ce que ni na comprendre style oye na ngo lo connaître moi voyou pour le bipege oui ba 3 2 yanke o bazala na yesu na lola et na ikulus et total bon ba mi bene ba bazana yesu donc après nazala ki wana parmi ba yanke wana so tellement
Attends, depuis maman José a essayé de faire des choses aux alarratés de l'autre yeux, à l'œil aux arats et les nicables. Ce que tu as na bébani na Joseph. Na ibie moni tunique de plusieurs couleurs. Dans la robe wana na lole et ça la rage fort. Na bi a te robe na fona de na dendangu. Na mona nga na denda kyango Yesu na ba archange na ba nen ba bité. Yo pe no avoué fa quoi. Na mona ba bete nga ba tindiki nga na se. Na kité de na paka juma. Ton na kiti na paka juma. Na concentré na rela. Parce que muno mona nga na yo bi mamikolo tande. Dans un esprit moko. Bon, allo ba pe mingi po ne sikangwa. De tirer pembe, allo balisus. Bon, ce qu'on a dans ce moment qui est si mal, le but est parmi les milliers de dollars qui m'y balait, na Jésus, na quoi bon de lobby. Si vous avez bien posé qui parmi les balais, on a supposé qui parmi le bas qui m'a l'âme ou bien le bas qui m'a bien. On a allé parmi le bas m'a bien. Bon, ce qu'on a le bas m'a la massage. Ah, on a bien été. Oui, bah t'es même ni on a besoin d'aller naï. Il y a beaucoup de personnes qui conseillent qui ont le bon côté. Ah, on a fait l'eau. Ok, on a fait le nez. Ngana sele de ba prier na bi aya Jésus talara petit no roti kanga boete mombenga na Satan na si amananga na si na bité ah Jésus par rapport à ma solo na kataki na botole ba ba chaînette banini te ya Jésus a cadrer ngara razela ngate sika mom lipanzi na yo donc je l'ai sika malamo makambo ile kabia ne payer sous na boule na ya lobité au moins nanga na matani na lola o matape na kenga lola ayo yebia mabe na tika ina se ana matina oti likolo yango moni sali epaka Joseph ndazana na minute okanelanga mabe donc jour à fin du monde na ebité na tika na se. Bon, bandeko balandi to komi vraiment kokisa na suka ya émission na biso en tout cas plaisir ya trop pour na biboza vraiment ebele ezolanda émission na bino la vie en ABC oyo lobela bino kaka ba réalité oyo elekaka awa na kini lelo 32 na la vie en ABC lobi pe ezala susu pona bino na zosenga kaka bosta abonner massivement bonganya media izawana pona bino pona ba news ba série bino mo webine botala bosepela ya trop ba émission ya makasi ba non commettre kolobate donc bosta abonner plus pour que to ko bakaka ko sala musala 32 to comment pousser na sur émission en tout cas moi liloba pona bato balandi yo moi numéro pe ya téléphone ça bien mais pesa non message numéro na lobby bana poto Pande yo mwana bino ebela ba soutien ba mo soutenir ngai na posa ba soutien na bo inde ba sous-vêtements po bino wala bo no tindela ba blamba na ba sous-vêtements te na posa ba soutien pande yo mwana bino yaki pona yebi makambu nde fandi na mikili a pena talaka ilo ya soutien donc makambu nde fandi na mikili message mon na repesa to le Cadena TV les aventures de 32 na canal Mercure donc yango ne makambu ki na minutes oyo soki oyebi 32 te a etalio olobi les aventures de 32 pona nino pesi le wana comment les aventures bon les aventures de 32 ça ba scène on na salara ba réalité on na salara na niveau ya kin awa non seulement ba réalité nazo pesa message na ba fan na ba congolais nyonso nazo te ya bango à travers TV dans ya mwana nde sala ke lelo 32 pas à mamutu bon bana poto numéro zaka moko numéro 32 zaka moko 082 plus 243 82 91 54 173 plus 243 82 91 54 173 wana numéro 32 WhatsApp Viber YouTube tout yango wana numéro za latina YouTube ah bon habité no boyima wana tant supezala en tout cas bandiko balandi donc naoza ndiko ko bana oseka po ezolekela na ngonga makasi en tout cas super nga ezolekela makasi mambo ngana Dimitri Bongania balobi donc yende makambu parmi pena ba réalisateur makasi na mboko nga tande na ko toute la tolo ezaka Bongania na minute po pena Bongania yo olobi yende makambu mais Teresa Bongania lobi Dimitri Bongania bango ni makambu Dimitri Bongania
des solutions. Ah oui, il y a une solution. Ah, donc on a pas mal. Dimitri Bongani a fait Monsieur Belé. Félicitations. Ah, donc félicitations Belé pour Dimitri. Na pas une oboka Feli. Pour Feli azana katwana. Toi ma félicitations Feli. Plus afin de nous ascender na boka et pourtant ils en ont yété. Te félicitations za mo eza encore. Ah, na ebate. Donc yo même to la singa on va partir le lo Feli. Ah na ngomo. Vraiment bandeko balandi komi na suka ya émission na biso tokutani mbala ya sima bosabone kaka makasi na profiter pe na pesa mbote lisisi na polo site na biso papa akobonganya na kati ya ville ya Toronto atuka bambote ebele et puis mbote lisisi pa ya maman Mati bambote ebele bisika ozali merci lisusu na ozali na sima ya caméra bonganya na pesa mbote na junior de la sagesse grand gole en tout cas bambote bisika ozali pour la bino bandeko balandi très prochainement na numéro ya la ville on a des ciao.